awa na kati ya lopango mama Loisa moko na bakoko na koseka nyonso azali koyemba loyembo balakisa bango pona koyeba lolenge ya komibatela na bokono ya coronavirus. Sikola maboko. Uta boyei ya monguna coronavirus c'était betami mingi pona bobateli bato ya 3e âge po ete bazali vulnérable liboso ya maladie ena na homme ya VR ya Kabinda impact ya Covid ezalaki te. Biso tozwa déjà ba disposition totambwisa bango na lolenge ya discipline ya ba geste barrière. Topesa rompe ba mateya kutu ngai na salaki na mwa nzembo muke po moni bazaba mikolo na lakisaki bango mwa nzembo tosukola maboko opesa mutu mbote te ba biloko ndenge na poto sensibiliser bango lokwa bazali ba personnes bazali les plus touchés to pesa bango banini wana. Impact na côté négatif ezalaki te parce que banda première ti deuxième vague to enregistré na bisoka ya banini wana te. Atako bakokutanaka na mikakatano na bozumai tope ba produits de première nécessité ezangisi basali na homme kobatela ba vieillard te. À part problème ya mai bango moko na babiloko na bazaka na ba gel. Donc ils savent maman si ça ila bango nzembo. Donc ba yebaka ki avant ya kolia opakoli gel wana soki mai ezate et après kolia et puis tango bazo vanda ba gardera distance. Covid-19 na kati ya homme de vieillard. Covid-19 d'abord eza maladie oyo eza coexister. Mais Nzambe nano aza kobatela nano ekomi na homme de vieillard ya kitambo te. Puisque touti kosala sensibilisation ngai na Médecins Sans Frontières na mikanda yango oyo to sensibiliser ba homme de vieillard nyonso ya ville ya Kinshasa ngande na lekaki na bato ya Médecins Sans Frontières toke kosala sensibilisation na lingala tout comme na français. Vous allez pe awa na biloko ya ko se protéger toza na bactigel désinfectant toza na désinfectant oyo toza pe na désinfectant 22. Chaque vieillard aza na mulangi na ya désinfectant aza na donc na cache-nez tozo protéger bango banda c'est-à-dire banda maladie oyo yati lelo tozo ataka moko awate konzi ya mboka toko senga na bango ke ba soutenir biso tozo sala na makoki ya muke toza na eloko te kasi bakosenga lisungi na bato ya motema malamu bamema pe lisungi na bango po ete bakoka kokoba na kobatela bato ya 3e âge malamu.